Latino Day. Bonjour, bonjour. Bon week-end, hein? Bon week-end. Donc voilà. Biso nyonso matanga na matanga mo pe na matanga susu. Voilà, toujours sala nani na biso Latino Day. Papa na biso komone peza propre nde ba komi awa ezali chachambe. Ube kolo nini? Chachambe akwakati kombo na ye penza. Mais oyo asalaka succès bapesaka ye ezali tolin. Donc chachambe akwakati chachambe akwakate papa na biso bozo mona wana papa tolin donc atiki biso azalaki ancien danseur du quartier latin. Donc azalaki ancien danseur à quartier latin. Donc formé par danseuse, bon. Voilà. À quartier latin international. Donc et là où comme le papa na biso tozoyoka awa nini komeli bande kolanga likamako kama somo vraiment komi diembika tata mi diembiki akraka mi diembiki nina mi diembiki toyoka mama na ye interview ya mama na ye azosala awa azoloba to tapoter live to tapoter toyoka. Donc voilà tant toyoka ancien dans un camp tamone pe mama rifa poster yango pe photo lobela. Donc voilà. Donc basala makami nini sere bababia bazala sere bato belé wana kala ya tongo penza bango nde bazala wana batata oyo bancien penza bango siko toyebi te papa mokolo vraiment boye. Donc ami diembiki pourquoi comme diembika biso na kala ezalaka bota tozaki bana mikeso ki muta mi diembiki fuba bete bembe wana fuba betango penza fuba beta yo o mi diembiki et bembe wana fuba betango. Donc to comprendre papa na biso nini vraiment o etindi ami diembika bandeko na ngai to yebite problème nini na âge na ese mérité. Et puis l'eau pena la nege mission basala ki peut-être na koche la bino ango balobi aza papa bane belé bakoko ebele nenga zawana aza papa ya bane belé atiki bane belé bakoko pe belé. Mais ces derniers temps vraiment au talakaka mais oye komi diembika to yebite pourquoi a komi na niveau ami diembika papa na biso tolin et ça li passe na mawa quel que soit problème ba mi diembika ate to tapoter live to tapoter bandeko to tapoter na chela bino to yoka papa na biso oyo ami diembiki na yebite avai na commune nini na yebite na moko pe na zo présenter ba mes condoléances pas nokolanga pe akofi na matete. Donc navandi kana na mbeto makambo ebele kaka. Donc batindelinga ta photo na été passe. Voilà la famille nazo tchela bino message Now up to 24 euros off. Das liegt dir heute. Babu Tsingai. Amunde. Mwana liboso. Papa na yo propre. Père na ngamna propre. Mais mambo ekoleli. Pédité. Mwana na ye mutazulu bamana père na ye mutaboti ye penza. Donc bazo kama meme na faimba akama likame komeli papa na mama. Bandeko to chama baninga. Natokoto zaki na yawa akita kikoluka mwasi wana kimakiena na telefone na bongo nasoma natala boye na muni ya fati boye ndeye nini okavati oyo nde ebomiye na cravate na kingo Sanga beni. Ezo sala pasi makasi alors maman. Papa merci. Tolin yo muto bota tolin mais tolin komaki ndeko ya mokili mobimba papa ya mokili mobimba leki ya mokili mobimba. Akasi na komona mama zolela mwana ya mobali boye. Ezo sala motema pasi pasa kobota. Mwaso esika zali papa nzamba tika ete ala na etina suka. Ala na etina bloko ya botoli wana ya mute ebomisi ye lala na maoke. Talaka pasi ya mama nga zola na bandelo bazolela. Donc za pasi makasi na motema. En tout cas vraiment nzambe esika mwa mwaso na zali so liboto bazako yoka
aza na mokili te toyoka mpe sango na ye mpe mpasi azali ye mpe alandi mowei Maman, est-ce que... bato azobina ndenge banda obina na kala na quartier latin la bine locale. Ah, il est très jeune, hein? Je sais, hein? Agora andei na boa, será um outro mundo. Zobi na Benjamin. Na tourner caméra donc awa zobi na papa na biso tole oye banaki na kombo na ya famille Chichemba na ebite feza kombo ya batete la ou bien kombo ya ba kombo ane kozala ba kombo économie zobi na lati pantalon na coupe ya jean sengle ya pembe yango nde tamboli na réseaux sociaux mobimba soki sosala noko akombo mokolo mpo okufa okeka boye te donc référence quoi. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes na butu partout à travers le monde. Na butu ya Moni dona konde liboso na bino. Tozali déjà na butu. Toza na ville province de Kinshasa, précisément toza na commune ya Ngalema. Toza na Promobat. Je vous annonce une très 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 triste nouvelle. Je parle parce que je suis un homme. Parce que je suis un homme. La dernière émission, la dernière émission que la personne a salaki ezaki na plateau nanga. C'est un ancien de quartier latin à Kossi Olomide. Il était dans mon émission. Il m'a dit, il a raconté l'histoire qu'il y a Yeba Kossi Olomide avant que Kossi Olomide soit la musicien. Jusqu'aujourd'hui. Lui, c'est Tola Chitokai, mesdames et messieurs. Tola Chitokai n'est plus. Dans la résidence, il y a Tola Chitokai, je vous dis, on vient de m'apprendre la nouvelle, il n'y a pas 10 minutes passées. Nakoki même pas coaché le qu'on a looké adresse na commis na résidence ya Tola Chitokai. Je vous confirme la nouvelle que Tola Chitokai a koufi aza sauté. Na ye na katia na kuti mama ya Tola, bandeko ya Tola bana ya Tola batu nyonso baza na katia wa. Je ne sais même pas comment je peux commencer à poser la question. Mais nous devons le faire. Ndeko nango akwedinga nzo entrer dans la parcelle. Pour comprendre, est-ce que Zaline Doto, tout ça fait le mois d'avril, t'es pour toi, poisson d'avril, est-ce que c'est vrai?
Mon cher ami, aidez-moi à entrer à l'intérieur. Akoti na lupangu na butuka oyo ka totaneli lelo po makambo Mon esala frère, bonsoir. na wamiso bade koti esali comme les Namoni oza butuka. Est-ce que nouvelle makambo eza ya solo ou bien makambo eza ya lokuta ki Tolin Chitoka yaza sauté à Koufi? wana mwana baboti ngai amunde tocha volume na bafle na histoire waselwa histoire bozwa histoire akwera likolo nzete koyebisanga akufa na sene mais sene yango te na sene moko na podium te akufi ya sene contre l'histoire qu'il y a Yeba Koffi Olomide avant que Koffi Olomide soit la musicien jusqu'aujourd'hui. Lui, c'est Tolin Chitokai, mesdames et messieurs. Tolin Chitokai n'est plus dans la résidence. Il y a Tolin Chitokai. Na kota pe bato ba tapotaka ba yebite pour na mwe bozo tapotete. Tu na posa ba tapotage po yango isunga live. So bo tapotete passe. Bozo yo kame bozo tapotete ezalaka te. Nameka na ta mosusu bato pe mosusu bakoya babone mosusu bakoki mpe koya bozotalaka bozozwa sango me batapotaka mpo biso bakoma kosinali biso kaka boye so okoti kaka kokama soki banani basinalaka balive na biso donc voilà soki bozokota na live tozopesa mpe basango bozosoutenir biso nakotapote po eza pasi on va te partager mon d'amour. Toujours continuer. Tolin Chitokai, je vous dis, on vient de m'apprendre la nouvelle, il n'y a pas 10 minutes passées. Na koki même pas que tu qu'on a mon qu'on a looké adresse na commis na résidence il y a Tolin Chitokai. Je vous confirme la nouvelle que Tolin Chitokai a koufi aza sauté. Na yena katia na kuti mama ya Tolin, bandeko ya Tolin, bana ya Tolin batunyon so baza na katia wa. Je ne sais même pas comment je peux commencer à poser la question, mais nous devons le faire. Nous devons entrer dans la parcelle pour comprendre est-ce que Zaline Doto, tout ça, le mois d'avril, t'es pour toi, poisson d'avril. Est-ce que c'est vrai? Mon cher ami, aidez-moi à entrer à l'intérieur. Ah, Seigneur. Mon frère, bonsoir. Namoni oza kutoka. Est-ce que nouvelle makamboza ya solo ou bien makamboza lokuta qui Tolin Chitokai yaza sauté à Koufi? Papa na ya leli mingi amunde mwana liboso. Papa na yo propre. Père na ngam na pop. Mais mambo ekoleli oyo mo créer yango. Na yite to mso histoire nda kwa kwa njite. Nda kwa kwa njite na bité so bouta ba clip wana na histoire wa selwa histoire. Bozwa histoire kwa kwa njite. Kwa bisanga akufa na sene. Mais sene ngote na sene mo na podium te. Akufa sene na palais. Sene na palais. Donc, ce que tu peux comprendre bien, peut-être aider na bato bazolanda biso mokili mobimba toza déjà pour tout. Tolin depuis Ernini et Abela Kinini depuis Erni vous comprenez que Tolin za suna biso te ya Koufi. Ye Abela kité. Dobi to sala ginayi to solo nayi de papa asola mwana. Très bien. To solo ne na pepele. Na tongo pe avana bima na solo li pega de papa solo la mwana. Ainsi papa qui mizala. On se trouve au concentrango yo luka
au sala devoir autant sous famille paye par rapport na vie à l'eau mené na habité sur na expliquer ndeni pour exemple monsieur na expliquer na comprendre que monsieur Zamakasi monsieur Zamakasi moi tout na ba question belé zate na comprendre que monsieur Zamakasi mais non c'est non était artiste voilà Congo mba yebié très bien Congo na mba yebié bana c'est drapeau MP na wa penza ti drapeau sur léopard ti togumna drapeau ni Midi Doso na habité sur toujours na drapeau ni polobi Simba Ganyaki le père na dai. Courage mon frère ami, courage en tout cas mokil mon bezo landa biso toko la kisaba tout talent te bat baebi ki tola beaucoup de courage. Lobi Simba a dai ki le père na dai. Mona o pesa kwa lu yenge. Na bitala ka clip wana ko yaka likola nzete donc zo kasabu so bat ba ko boye bayete. Yo lo bana no souci à papa katugamba de mokilo. Beaucoup de courage, condoléances. Na osenga pe na bandeko ne ba artiste etake bino mo boye ya na bino ya liboso na kati ya quartier la te esaye ya na bino mobali bina liboso premier fils avait rambo message à la team esaye message à la team asali na papa de faux pas ba oh ba ni pas de faux pas civilisé basene ba papa bonheur basene ba papa plus angai moto pambe anga na bato ngaka na peba pinga na peba kombo na ngesambwa na minoko ya ba masumu ya bato nyonso tu ezalaki etaki artiste na olo balika mwana ebele te c'est bon peke nanga mwana akweki na nzete yango mpe atiki biso na ndenge na ebonga sango to mosu na podium mais apesi nga nde pasi c'est bon mon cher ami en tout cas beaucoup de courage na osenga mpe bakolege nyonso tu baleki na quartier latin na mwana suka na bango fali pupa dikapuyo yo yebi mwana suka biso ye abenga ye ayebisanga epere na ngo abotanga ayebisanga te mwana suka na biso na kati ya quartier latin eza fali pupa dikapuyo tosenga biso toza na biso kaka tona biso place tokolela mpe eteni nde tozawa mais tokoluka sa tozalaka na komina ngalema tokodeplace te tellement pe abotama ne na lingwala so pe nini wana makambo bana lingwala te mais te bana lingwala pe en tout cas tokoma kuna na moment oyo tozoluka nanu ko informer mokili mobimba bayeba wana eza makambo tokoyala ngo après mokili mobimba bayeba ba comprendre que Tolin Chituka il n'est plus Tolin akolelama comme une star comme un artiste wana eza makambo ekoya sima. En tout cas merci beaucoup de courage mon frère, beaucoup de courage. Alors nous avançons papa bonsoir tokusio awa oza kofanda oza kolemba makasi est-ce que tokoyeba relation nini boza nango na Tolin tole azalaki nanga mobali epesinga pasi mingi na motema nanga ndenge nazali awa donc tole azalaki nanga oyo aza star ngai ntango nazali na shama mopero tole azali pa Koffi Olomide azali ndeko frère po toza bana mosusu awa baza na komba mamani na komba mama na biso tokobenga mama na biso baza na kati ya libota na biso baza na mikili ya poto alors Koffi aza ndeko likambo ekweli biso ekweli mpe est-ce que tokoyeba comme ozali ya Tolin tokoyeba Tolin abeli nini finalement abeli nini Tolin abeli te ezali problème moko ye moko asiliki amibomi ye moko amibomi ye moko kanda moko soki ya ndenge nini toyebi te en tout cas nayebi te ndenge ya koloba akokoma na niveau wana ndenge nini mwana moto apesi ye kanda papa kulutu ye moto apesi ye kanda eza nini ngai te ipare ke mwasi na ye azwi telefone azwi bambongo azalaki na mwa baprogramme na ye bapasseport na ye bamakambo na ye alingi asala nyonso mwasi wana akimi nango yango wana
epesaki kanda alobi kaka awa donc ngai nakokufa na ndenge mais mwana mwasi aluki ngambo ya biso azoloba apesi rapport alobi tole azalaki na bien na ntongo lelo na 9h nde akufaki bakufi lelo na 9h lelo na 9h akufi. Alors na moment oyo nzoto ya tole eza wapi? Nzoto ya tole ezali sikoyo na 51 eza déjà na mort. eza na mort. Est-ce que ba réanimaki mutu comme abeli? Est-ce que ba meki ape ko réanimer batu na lolenge nyonso? Bameki na ndenge nyonso ebongi te akufi kaka. Merci beaucoup. Courage à nous. Nous allons entrer à l'intérieur. Toujours kota na kati. Ndeko bonsoir. Tomoni yo awa. Est-ce que toko yeba relation ni bozana ngona tolin ou atiki biso? Moi j'ai deuxième fils na. Yo mona tolin pop. Oui. Sikoyo est-ce que makamonyo son grand frère na lobi na biso papa kulta lobi na biso ki tolin ami bomi boye. Est-ce que toko yeba bozala ki na problème ni la famille? Bon, de toutes les façons, avant na lingua. Na suis sans moi, na lilo na ba 10h, je crois. Ba binga ba binde ya kutu via dai. Maintenant on a eu ba versus ibili. Pour les grands frères lobi, les frères pour l'autre lobi, les kuba lobi. Ba versus ibili pour parce que les bazo ba qui peut-être ami dindiki, so ba mi c'est non. Déjà on mi dindikati. OK. Ouais, c'est ça qui faut le ba mambo ça qui clair. C'est ça ami dindikiti. C'est qui vit aller dans un problème, aller dans une mésentente, na copine na yo. OK. Et le problème na bongo, biso to abana, to yibiti. Comment so ndeli ba se comprendre ité, puis à côté na la chambre, so petite toile qui na yo na sa poni so asala vini, ba so toile qui non via daé, ba position mo zara bizarre. C'est vraiment bizarre quoi. Ce que tu comprends bien, ba fanda kanda ko mona copine na yo na, ba ko fanda ndako moko. Non, ba fanda ndako mona copine na ité parce que copine ne ayaka ga akindaka, ayaka akinda. OK. Akwa mona ke faire celle mo ba émission na en kolo yo quoi. Azo mo souffler, alors bon, na ko mano wana ko muto na souffler, na récupérer. So était de vie par le sage, aza na chemin na yi. Bon, akala ni boule ya pichuana. Et tu là so moni ke o mende ni muto o kale boule. Ça veut dire que petite moi là ayaka pour l'intérêt mon. OK. So azu intérêt monter, on moni ka salife kanai. Alors est-ce que bozana nouvelle il y a la copine nango ya papa na bino bozana nouvelle na actuellement parce que ngai na komeli tozana rendez-vous na dimanche pour na yamba na plateau. Ai singa na tinde la mbongo mo pona na Orange Man lelo. Et c'est na bina la mo qui retard na komeli ba 11h. Tu sais quoi répondre ngate même mutayo ka kiasko alors est-ce que bozana nouvelle ya copine na yana sikaza? Bon nouvelle la copine na yana exactement parce que copine tout à l'heure a autre bien grand frère na ngai. OK. Il y a des sages yo sur la naïté. Pour parce que benga ebise kende ni vient pour finir le téléphone. O qui pour moi qui va faire chose ebeli. Voilà. Yes quoi les sages. Quand à moi na ngai qui sur les allées ngai. Na ngai qui na ebise non via daïté tout sur le caillou tala yo foya pour parce que via ça le colo soit mon yo qui t'esprit. Très bien. Le grand frère là il dirait qu'il y a ebise qui émotion faut comprendre émotion faut comprendre. Mais bien sûr émotion elle dit mais faut maîtriser ça là. Tant les beaucoup pour nous tout premier toi on a grand-mère tout dans ma petite sœur nous sommes de photos gérer bango pour nous ce soit esprit quoi il y a bango sur ça là. Alors dans le moment où Sika Zali et copine copine à Chitoka et Sika Zali boyebité. Merci beaucoup mon frère, courage, beaucoup de courage. Vieux temps là a précédé Carabiso, a précédé Carabiso. J'ose croire que Mokili Mobima Batnyo Sobosinga qui deuxième numéro il y a émission à Tola, botala émission Tola Pesibiso. Émission Tola Pesibiso yangoyo. Il y a que ba diaspora, ba congolais, ba artistes et musiciens, ba kotika vraiment Tolin la maloko la mouvement simple je sais que vous allez faire quelque chose et Mokili Mobimba Canada, Amérique, Océanie, Afrique, Europe, partout. Je vous informe que la nouvelle œuvre frère Nabiso, vieux Nabiso, master Nabiso Tolin, Azasu Nabiso te, Tosokota, Tosolola, Nabandeko Oyo. Likamango zalaki lokola ndoto. Mais en tout cas, Nzambe a pesaki biso tola, Nzambe a récupéré tola, mbote na biso. Maman, est-ce que tokoki koyeba relation nini yo bozalaki na ngona tola? Voilà za grand frère na nga to mesana makasi. Ça lui se passe tant que qui sola ndenga kufi to comprendre que ba demi sera vie tola akufi. Siko liwa yango
sango maladi boyoka kite boyoka mamo kaka sango ya liwa ou bien boyoka kipe sango maladi toyoki sango maladi te toyoki kaka kufi wana depuis yani bozwaki sango wana depuis 12 ans depuis ouais 12 ans sango maladi bayoki voilà te merci beaucoup et sur ce nakosenga na bato nyonso bayebaki tola mpe balingaki tola mpona koconfirmer peut-être ndenge nini tola ya kufi il faut kotia bamoyen il faut basala tola autopsie toyeba est ce que c'est vrai copine na ye wana likambo nini alesaki eloko abetaki eloko tola yakoki kokundama boye te il faut au moins kosala autopsie mpona kopoursuivre parce que motu la famille tokoloba bosoki nde baloba mosusu ke amidiembiki mpo soki moto amidiembiki bakokuta ye ndenge amidiembiki singa ekofonga matin mpo soki singa amidiembikeli wana ata cravate yango soki paza ke akati motema mpo avant kuya cravate ekofonga matin fa kuya fo bakuteka ndenge amidiembikeli bon mpo sikoyo ntango baye na famille verso echange biso ntango toyoki verso ke amidiembiki sikoyo verso echange lisusu basala autopsie moto akufi kaka boye mais bato balobi azalaki na kanda mwasi na ye azwi bapasseport azwi biloko nyonso nde ntango bakei kuna bakuti ye kaka boye donc kanda elikaki makasi amidiembiki mais toyoka version ya mama na ye mpe eza awa mama ne propre mpe akoloba mais toyoka nano ntango tokompa mama ne na oyebisa bino toyoka mama na ye donc eza pasi te directement du coup moto akufi kaka lokola nyama kaka boye ce n'est pas normal voilà aza ancien danseuse ya quartier latin kofi amema ye na poto ata ba 3 fois mama na ye sikoyo toyoka mama na ye donc pasi mpenza bayaka mpe na babasi baya mpe na kofi na poto kobeta kaka koyeka kobina kaka kobina seri bababia baclip moko boye asotaka asote likolo ya nzete boye na clip moko ya kofi donc aza mpenza moto latino vraiment donc ayeba kofi kutuko kofi na ko musicien te atongo epuis na kotiela bino témoignage na ye atémoigna mpona kofi eza mpe awa na kotiela bino yango mais toyoka nano ntango baki kotuna mama na bango nini ebomi mwana na ye vraiment mpasi bayoki sango maladi te donc aza papa ya bana ebele bakoko ebele ndenge aza atalaka batole bato ya lochocho bato ya fumu bango donc bakento ko soki ozosala makambo wana omela tindo tala bakento basi tole mwana ka abedi te papa abedi te na tongo tozalaki na ye awa akendaki koluka mwasi wana akimaki ye na telefone na bongo nzambe siko mama mwasi yango afandaka awa to ayaka kaka zonga aya kaka le moko asalaka awa 2 jours 3 jours akei soko akei 4 jours wana basi bayaka bakei na baniveau akini alingi kokota libala te tande ya kosala ye makambo sikoyo omemi ngambo makasi okanisi kaka lokola azaka bongo namema yeba biloko etalinga te tala sikoyo ndenge obomi moto ya bato moto asa okrakase mobali na niveau oyo eyaya 5 jours omoni abimi aye nde oyo asalaki 5 jours mobali alobi te akota lisusu awa te avanda akende ga mpe nazolongwa awa aya koluka ngai soko akuti ngai awa te akovanda te papa lobi asakata pelo lobi nzoka asi ayaki kote ya nsima awa mwana mwasi abobani atindi moto tobobengelaka tole nga mpe namonaki ata ye te tole ayokaki kaka mwasi wana azali awa ye mpe abimi alandi ye kuna nayebi te ndenge elekaki kuna le basongi awa mwasi yango nde azongaki liboso po tole asi akangi biloko na ye te soko akomi awa akende mpa na bango mena mwasi aye aleki ngai ya vu akoti na ndako na chambre ake amemi kumba mibale abimi nango libanda muke tole aye alandi ye ti kuna bazosolola kuna ekomi makambo
na kati ya ndako na kati ya ndako boyoka mama ndenge alo yo za nani yo komona ndenge na kosala yo wana maloba ya mwasi okoleke te ngai okoleke te ndenge na kosala yo za nani nka nafandi kaka na soko wana mama na ndako mutu azalaki te ozalaki kaka yo moko mutu azalaki te bato bazalaki bato batiki na bango kaka eza nango kaka koswana ya mwasi na mobali c'est ça moto akoti te nka mpe nalingi naloba na tole alobi mama kokota makambo na ngai te na mwasi na ngai nga natiki bon esili tolali ntongo etani nayoka nkai nalalaka va ntongo etani nani bana oyo balobi ye mwana ya tolege alobi namoni moto aleki awa anyati ngai lokolo afungoli akei nde mwasi wana koswana wana bandaki koswana na butu babandaki na butu baswani na butu mpe lele bakotaki lisusu ngai nazalaki te nalalaki desha ntongo etani na 5 wana ngai nayebi te naza na chambre na ngai ntoka abimi asi azwi mbongo azwi telefone azwi bilamba ye wana akei azwi biloko nyonso ya tole abimi akei azwi biloko ya tole leki na ye atindaki lobi oyo nazoloba papa ewuti epai ya leki na ye mpona kosala émission oyo azosala papa tika mwana baluki akei ake koluka ya solo ayaki awa kwani bolobaki na ngai te ayaki alandi ake koluka kuna akendaki nayebi te soki amelaki nayebi te ngai navandi kaka awa namoni aye kuna mama mwasi oyo azomonana te biloko na kake na nko na telefone wana makambo mingi ya ye ya tole ya nini ya baémission ekei na mbongo azalaki nango lobi ekei aluki ye kuna ye afandi wana abandi koloba tole afandi kaka na se azoloba azobeta mabele boye papa nayebi te soko ndenge nini akoti na ndako abimi aye kuna akangi calvati na kingo wana tole akangi cravate na kingo akangi cravati na kingo navandi na kaka wana alobi aye akoti azalaki danse ya kofi bato atongo nye tozalaki awa mwana na ngai ya moke oyo koko na ngai ya mbadile yo na wayambi nazokolopa ndako nalobi ndenge nini afandiki na kimia boye bokende otala ye bake otala ye botapotela famille aladi bamoni kaka makolo boye aladi nga nakende aladi te wapi ye naluki na ndenge miso na ngai emonaka bie te ndenge bapataki bilamba nyonso kuna nazonga natala boye namoni afandi boye ndenge nini okavati oyo nde ebomi ye na cravate na kingo akangi na fenêtre amidiembe kaka boye lokola akangi yango mosika te papa sokotali mosika te lokola fenêtre wana toko akitaki boye afandi toyoki ata lokito moko te toyoki eloko moko te boyaka leyo yaka wayamine yaka yakotala ta papa abino abandi wana kolela nabengi bato kuna bayeba koti tobimisi ye wana courage mama dole na
Maman oyo bota Tolin. Tolin azali 5e enfant na ye. Tolin azalaki malade te. Histoire bino mo boyoki ndenge maman raconter histoire. Ils ont ça la passe, moi, vous savez beaucoup de commentaires. Donc, si moi, si on a téléphone, à téléphone à Tolin, na biloko na so Tolin moi ça na kinango. Biloko bongo. Na mbongo nyoso. Zambie. Tole. Nakobeka isusu nani akwakate na ngai. Akwakate. Songia bedi. Ezo sala pasi makasi alors maman. Papa mais Tolin yo muto bota Tolin mais Tolin komaki ndeko ya mokili mobimba papa ya mokili mobimba leki ya mokili mobimba. Batu nyonso bazolanda yo mokili mobimba ba musicien batu nyonso okosenga na Tolin. Papa pasi mwana pesika pasi yende moto kokunda ngai ngana kokunda Tole badeko ngana kokunda Tole anato Tole akwakate moto kofi olamide atise Ezo sala pasi bandeko. Ezo sala tellement pasi. Ezo na kati ya ndako epa ya batole. Mama ya Tolin ye wana. Tolin afandaka awa. Bana ba ya Tolin bango wana mibale. Papa grand frère ya Tolin ye wana. Baleki ya Tolin, bakoko ya Tolin, bango nyonso baza awa. Triste nouvelle, toza suna likambo kosala te. Tolin aza susu te Tolin atiki biso. Alors bino bolanda biso mokili mobimba. Tokozwa numéro moko ya responsable ya famille. Toko communiquer bino numéro. Et à chaque moment ba programme nyonso e kosalama. En tout cas ta eloko moko te ya Tolin toko tika bo sans pourtant to informer bino. Actuellement nzoto ya Tolin ezali na cinquantenaire bakende kotika yango déjà na cinquantenaire. Nzoto ya Tolin ezali na cinquantenaire. En attendant ba programme bima biso toza toujours wana kapona koya ko lendisa libota pe koya koyeba ba programme ndenge za kotambola toko communiquer bino. Alors zalaki prévu dimanche na tongo to tourner deuxième numéro au bosenga ki biso to ça la deuxième numéro. Zalaki prévu dimanche na tongo na komelie na 11h. On t'a envoyé message à répondre te donc ande téléphone et komaki na maboko ya moto mosusu. Courage na bat baolanda biso mokili mobimba. Courage na ba famille, courage na communauté congolaise. Sinon ba programme ya Tolin to communiquer bino ma nyonso o ndenge libote bando sala makambo to communiquer bino. Nous faisons l'appel à tous les artistes personnellement et très surtout à Koffi Olomide. Mutu oyo akobete la Tolin to logo Koffi Olomide azalité. En tout cas Koffi Olomide petit nayo soldat nayo Tolin Chitokai n'est plus. Tolin est mort, Tolin est parti. Matanga, ils allaient de Matanga, il y a quartier latin. Quartier latin encore en deuil. Aujourd'hui, ils allaient prévu à 20h. Ah, on a qu'une conférence de presse, il y a Sam Chitu. Sam Chitu. Ils ont sous moyen tenaya conférence de presse. Très mauvaise nouvelle. Tolin Chitokai n'est plus. Donc il est mobimba. En tout cas, mon frère, courage. Yondo za le nez de la famille. Na pe soka ba courage belé. Alors liloba avant mama tanga ya liloba moko pona ba artiste nyonso ba nyonso ba otala biso mokili mobimba. On peut se tourner. Ba musicien. Mwana liboso Mwana liboso. Ok, c'est bon mon cher. Tous les musiciens sont Congo. Tous les musiciens sont chanter à Congo. Vous soutenez Matanga Mutuna Bino les gars. La Kimia. On a fait un masse en tout. Oh nani, moi na babia, oh tout, biso tout.
yana bino yo na quartier la te tous les bana to musiciens ya o balingi na quartier la te yana bino yo bo soutenir papa Kulutu na bino nga dai balingi begambo koko na biso papa Kulutu na bino pakufi eza na moto te awa yebi mwa histoire na ya mata otinda demande leta na azwa mosusu atuka papa toza na pasi makasi na komona mama azolela mwana ya mobali boye ezosala motema pasi akobota mwasi oyo esika azali papa nzambe atika ete alanda ye ntina suka alanda ye ntina biloko ye abotoli wana yango ebomisi ye elolali na maoke talaka pasi ya mama ndenge azolela na bandeko bazolela donc eza pasi makasi na motema atuka vraiment nzambe esika mwana mwasi oyo azali so libota baza koyoka azala na mokili te toyoka mpe sango na ye mpe pasi azali yepe alandi moweyo. Mama, est-ce que famille ya Tolin bayebaki famille pe ya mwasi wana bayebi famille ya mwasi wana? Famille bayebi ete azali kwa mwasi andumba. Dans ça ba basi wana ba ingaka ingaka. Mami famille. Donc pas Tolin on a na mwasi malonga te. Na révolution côté ya société o ezana na révolution. Donc babi place ba olandela mwasi yango kutu te. Donc mwasi yango ayaka zongi ayebani famille te. Donc italaka ba niveau donc si on peut passe kaka. Donc bulu yeke kaka. Souvenir oleki nini oyo oleki flati oyo jibe mongo liboso wana quelque part wana azawana famille bandi wana bango famille babando naye donc apana ka suna famille na yete apana suna mais famille yango wana babando naye. Merci beaucoup. Donc la famille Tolin oyo batolin donc baza ancien na kati ya quartier la te donc ayeba mopa na tshela bino témoignage na ya témoignage ka awa kala te na nani asalaki témoignage bo na tshela bino boyoka eloko atambolaka nango baza bavie moko baza quand même reconnaissance to moi so place asala émission mabe te alanda mbongo afinga kofi non donc toujours marga longwa na ye mais respectant mon pao to moni bato ebele batate bela buzoba soka longa pemena muta komi kotonga muta komi ko manquer mutu nozomona siko na tshela bino émission oyo esalamaki lobi esali mpasi bande botapote donc toyoki baversion na famille donc azalaki na ye bien na ntongo balamuki très très bien azwi batindelaki bakoli na ye bilamba nepa ndeko na ye fo asala émission akomani kosala baémission na ye bien beka na kin be émission ekomaki mpona ozwa moto asala émission ezalaka kaka nini te moto ayebiki akozwa mwa ntsumbulo kwanga na ye wana émission ekosala ozomona mais en tout cas esali pasi mwasi wana ya likango bavie eza facilité oyo kosala makambo na makasi eza mawa mpenza. Ich möchte eine langanhaltend glatte Haut. Und das... eza pasi totapote la famille nazotiela bino boyoka bino moko ndenge asala témoignage na ya bien donc ntango balobaki akoya na nzete balakisi bafoto akane na ye komona ye me ntango nani na ye ebimaki abanda oyeba te tapote bobelemi liboso ba écran na bino to ba téléphone na bino mpona kolanda programme na biso
Auto et la rabino pour retirer quelque chose. Mais na minute oyo na mbangu na programme ba fait na ina sango malamu te. Na ina sango moko ya mabe oyo to beta biso siko yo kaka na matoi esalinga malamu te. Pamba te ezali ndeko aza cher pour na biso nde azuli kama. En tout cas bandeko na ngana okende musika te. Na minute oyo nazo yebisa bino pe nazo informer bino to uti ko perdre ndeko na biso Tolin Shitokai ndeko na biso Tolin o to uti ko yamba. Il y a un mois de cela, en tout cas a fongola biso mutema a solo na bino balibokiste malamu pe bo sepelaki. Na minute oyo nazo informer bino a uti ko tika biso akufi suite ya pendaison donc a uti ko se pendre amide mbiki quoi tozoyeba te eza likambo nini ememi eloko wana ata likambo yango eleki ndenge nini na mokili comment ekoki koyela ndeko na biso oyo tomonaki kaza pene esprit oyo tomona ye pena ke ayebi makambo azalaki moto akartier lati ancien akala ntango bakofi baya mpe bapoto kofi mpe amema meme na poto bazonga na bango akóma na ye don na kofi batika na bango mpe su te ye akóma na vi na ye kala kutu kala mais azalaka ne atambolaka na mabe te ya kofi ne bato mosusu tomona akei baza su na mutu te alobaka mabe banini antuka meme azalaki ne koba mpe mabe te ozomona aza moto baye basala baye baevre ebele na kofi boyoka témoignage ne na tieli bino mission bozala kaka botapote boyoka yango bien vérité nyonso et puis akoyebisa bino kofi aza nani epai na ye azalaki ndenge nini bakotika mpenza émission mobimba bo tosala ya suka kaka awa 1 mois banda asala émission oyo 1 mois yango baotémoigne bolamu ya moto donc yango wana donc aza mpenza moto ala ntina ntongo donc malgré balongwa na bango atikala na bango sutu me alongwa na ye mais asalaka makambo na ye asalela lobela ne ba miziki soko luki ye akolobela ne ba miziki ayebi ba histoire ba miziki donc voilà donc bango bayebi kokota fali na kofi donc ya zala na nde pe ya longwa donc makambo nyonso ozomona talaka bazala ba promotion ba sere ba babia bani donc aza mutatongo ba o bayebi baza bayebi na bango pour na mona pe ba demande teke moi mutu mo pa pe du solo mata awa ba demande ezate mais y a pas de problème to yo ka kata bande ko ba beti déjà ma solo peut-être ba tumso ba oyata après ambebele pe ayebi ko supporter Alexis Ngonga ebele ya malamu te mais comment tango aleki kaka na baliboke boye bandeko bakomoya verrier bapele ebele akomi kozwa mwa ba récompense na ye bakomi kotindela tindele kasi lada ndeko na biso lelo to kaka papa landa okoza awa yo tapote kaka tapote olanda siko yo ka verso siko ozo check wana ezaki ba mama na bango po akufaki na maboko bazaki place mona mama na bango ouais donc azo famille news peut-être wana eza lopango na ye peut-être avant sera famille na kata lopango faisal peut-être lopango na somba na kala na yebite wana na yebite mais mama azala place moko bango nyonso na mwana liboso wana azoloba wana na ya mibale awuti soki alobi soki awuti soki kote nini wana ye wana natielaki bino mama beti histoire ndenge ezalaki na mwana mwasi yango abimaki asotaki bango bazalaki ta kolala na butu asote bango kaka donc toboleka makolo moko eleki kwa esili bato ndenge ezalaka ke ya bamosusu peut-être bazolala na salon moto moko awuti na chambre kuna aleka baninga balali asote donc ndenge alobeli ke tomoni moto moko asote bino bocomprendre kaka kini soki ndako eza nini te biso nyonso tobika nde touta na kini tolala mpe na basalon tolala totandi kaka donc siko makolo ya mwana mwasi wana abomi Tolin oyo azwaki biloko na ye mpo Tolin alamuka na ntongo mpo amona yango susu te talaka peut-être amelaki mwa biere na ye mwa pongi eyibi ye ale mwasi lokola alekelaka mayele azalaki daya na projet na ye ke te ndenge aza boye ndenge azolalaka boyenga na kozwa ye bilamba wana boyeboye na telefone ozomona ntango alamuki boye eza te nde asilikaki makasi asiliki siko ntango bakei na chambre batala moto kimia silence mo ekoti boye bakende kuta moto cravate na kingo na fenêtre me ye mwana wana mosusu amibala alobi o te fo balasala ye autopsie papa amibomi ya midiembiki te me atiaki cravate wana bomonaka cravate surtout soki ocloche yango kaka cravate soki crochet yango emeni lufwa
Le bakuto salara boye si le moka ekota te. Mais ce qu'on sala onka boye ne ba salara wana ka okotisi yango boye cravate ko to er moko to na zongi la ka ko na ye ko la ka ko kanga kanga ngo kaka. Ndenge za bo sokso ba sala clocher nango boye. Yo soko zio kotisi yango na kati. Après soko singa wana yango soka chaki na fenêtre ya ata oza kilo yango ndenge nini. Odiembela. Basaka na cravate te. Cravate on to lata on a cravate aux yeux lata au mamiki. Ce qu'a moutazan timambi a simioka na cravate on a koufi. Et ils allaient donc le comme que bomara direct pour ils allaient à on a hodi. Ozomon. Olanda de babeti version de solo siko awa. Pagana ba 11h awa à se pendre. Et ça penza problème nini. Toujours mis tout na ba question na minute oh et ça pena nini. Na bi ke boss tangi Brice Lulendo. Azalaki vraiment fanatique à Tolin parce que tout le temps abandé ko benga ko partager moi ba idée ko yebande ni de marambeleka leka na vie na quoi. Et puis mes condoléances na sœur na biso la danseuse ex-danseuse ya quartier la tête to bengi Fifi Boussa Miss Yolo Fifi Boussa yeb tapé ça un numéro ya Tolin pour avoir yambaye. Mes condoléances ma sœur. Mes condoléances na famille biologique na ye bana na ye bandeko na ye et puis esika tokenda na sanga mamba pona koyamba ye na Binza. Mes condoléances na famille mobimba, mes condoléances na famille latino mobimba bana quartier latin ya ba génération nyonso. Mes condoléances au mboka bino pambate touti ko perdre un des éléments wa marqué pe na quartier latin asala pe moi histoire. Lelo yo ba danseuse ya quartier latin ba koma na succès ba koma ebele baza par-ci par-là ba bandaka na Tolin ensemble Chitokai na okende musika te na moni kaka ba pele bandi na moni professeur Franco Kemba Okombi le silencieux a Beninga na confirmé vraiment que ça solo Aimé Beyuku yom tozo tuna nga so eza ndenge nini. Eza penza ya solo eza lokuta te autiko tika biso na minute oyo na yoki babengi ngai ke bambale corps bazokenda ngo na morgue ndeko na nga diezola yo mutu tuna Tola tout moment yo mutu bengaka ya tout moment Tola za suna biso te so obengi numéro na ye eoleka lisu te. En tout cas vina nga biga nsumbu yo mutu banokangisa kutu koli otindela ndeko na biso Tolin. Faut ba lelo à partir à lelo que de on a ça tiki biso azali suna biso te et ça li passe et ça li pe mawa sans plus tarder na okende musika te na beka ko benga proche na e o bazala na ya tout moment o vraiment ba partager na ba journée pe ba butu tongo donc le biso ka sala na entreprise déjà à longwa déjà ici là déjà. Moi était na kamwa likambo ngo mutu sa longwa ne kala kaka kofi oh ça comment ne ko ça la vie pour yaza makambo kala donc yango so l'équipe pas kofi so zaki musicien so ni so likambo komelo ka pa o so longwa no pe na kofi o zala kana so to comment de ko ça la vie na yo est-ce que ça la ka obligé so muta kofi ka foka kofi na otuna kaka eza mutuna na yebite ponga neti kutunga kutu na ngaku na eko futu mo so ne ba lobi asotaka na nzine ne eko comprendre na ma yeba na ngayete tellement tozana la dikiala na biso kuna na groupe so likambo na zo yeba te likambo ya chacho pu na tuna ka pa na yeba ancien ya quartier latin ye pa na yeso na kine kamo na tuni kuna mona yebisinga te boye expliquer nga boye ba bia ba vana ba tole ba vie ya kala ba sala ba vie kala petit peu histoire ne ka ndeka iza mais si ba kabona na bango dia na vie ya sala makamuni pe sala makamuna ye voilà mais ba vie ba sala penza ba ya pe ba poto donc la dit que la betelinga mo li solo muke ya papa oyo donc c'est ça yango siko tout na ba musicien ne ba sa ba rapena ngambo so ka mutu moko ka leka ka pa na yo to abeta musique to zaleka peme na ye to mo likambo moko boya kena na ye pe so ka ezuye kaka o mona mutu batu nyonso batalisika mundoki nzambe limbisa pado makambo eza pasi ba mizi ba na ngambo pe mama neti ngande na zabo na format ba élève bele na couture ne na zabo mama molaxi na format na basa mabala na ba nini nga na forma musala kotonga sabe ya kotonga
siko bana na formation le likamu ba kenda na ba musu ba fongola ba telier ba musu baza ba Charlotte baza ba Chantal baza ba Irene baza donc bana ebele ba musu ku na bosa na ba kontilelo soka mwana moka na sala ka ba TikTok ngai eleve na yo naza boy ngai eleve naza na Luanda ngai eleve naza na Kinshasa na fanda ka boy nga mami donc ba musu ku na bosa na bango siko so kuna likamu yeli ba onto liwa yeli bango siko musique est l'homme sous peut-être peut-être musique est l'homme sous voilà ande ma bête na ngwana Isaac Senonga kana lobi soki mutu bokabona na bino kala liwa yento moi les problèmes musicien ko la leka kuna donc il faut que rapper boba kutu cotisation soki ne mopao net o ngana za net boya ba na yoki sango matanga ne ka biso no stoza poto kunda be matamba so na ba réseaux sociaux to yebena biso te to sunga pe batebele pe to yebi pe bangote peut-être okoko sala kaka neti cotisation kaka te mais ça te cause en tête pour ça sous pas na yote le bas c'est confier l'homme de soi cause moi tinsa ni kaneza cotisation à cause ça moi eza bongo te la famille même bo landanga abo koma pété eza ka moi cotisation bo été asali nini bonjour ezali moza musique eza eloko mosusu donc musique eza eloko mosusu moto aleka kuna soki akufi donc il faut kaka bakunda ye pa kolo nini bon mais nayebi te po ndeko moko akomi kuna alobi ke se esila nango déjà peut-être na ndenge nga na moneli na ndenge ya cotisation soki tolobake na ndenge ke kofi faka ekunda matanga oyo ou bien ezaka likama cotisation nayebi te tozoyoka nano midi pourquoi akoka vous expliquer biso la situation clairement qu'est-ce qu'il y a eu exactement problème ango ezali penza nini tozobenga ye ndeko na biso ako répondre à préoccupation na biso j'espère parce qu'à cause la paix dominé na émotion et puis ekosa la paix que tozwa ete main na meka poto meka kozwa information pas maté azali quand même combo azali quand même muto toyebaki azali quand même pe na ba donc et pour les caboité il faut quand même toyeba comment ça s'est passé comment ça s'est fait que ndeko na biso à connaître les kama oyo allô Bonjour Mouta. Bonjour Yaya, bonne santé. Santé moi Kinya moi et puis kaka la mava media pour répondre à sango ya sito. Mais quand on s'est présenté devant Baliboki sto bazolando partout dans le monde, baye basoki to solana nan. Adonis ya judo club Kitambo. Na fani moi mikolo mingi to fani quartier mona tokai na quartier Bumba na Ipen. Donc c'est vraiment un peu à moi. Ya on a uti ko yebisa bandeko na ngai o bazolanda biso ke mutu toza ko benga eza mutu ya partageaka ba journée ba soirée ba tongona vina biso shitokai tolin likambango eko ebanda ndenge nini tozo comprendre lokola kake boye eza nini exactement. Donc pour beaucoup plus de précision dans 30 ou 40 minutes voilà nde tozola on a kimia nyonso parce que na bouger moke na tongo vers 10h30 à 11h de bamas na bazobenga ngai et amitié cravate na kingo et tout et que atiki biso donc na minute opera ba bouger te bazala na hôpital place la police est comme ça la constat après quoi bah que l'autre est na mort. Donc c'était un jeu aimé dans le quartier Makasi, bah jeune bana donc la minute au quartier ça vraiment une édition. Donc c'est moyen de vraiment matin. Mais yonaye bozalaki jour bozalaki quand pour yoka sango mbala suka bokutana kezaki quand bala suka tokutana kezaki avant-hier. En fait, Nicolo presque nyonso tozala mais avant-hier et ça dit que il fallait que nous soyons formés. Petit frère naé nani Pichon Katida qui a Atida qui forme pour la vie à ça là-bas c'est-à-dire l'émission. Donc je suis formé de zongi, de pemi.
Ah. Donc, nde ya suka le reste ezali ka téléphone. Mais yo muto ozalaka na ye ezali téléphone. yo muto ozalaka na ye osantaki nini ya anomalie, osantaki nini ya flou pendant que bozozala na ye likolo? Mais en tout cas moral na ye ezalaki nango bien, moral ezalaki donc okoaccuser vraiment eloko mabe te. Moral na ezalaki bien, tozosola bien, tozoseka moral likolo sans problème. Maître Adonis. Moral okoki même kosoupçonner eloko mwa bodele wana te. azalaki ata na problème na mutu te oyo ke bozobomela moto to bozoarrange muke. En tout cas, à ma connaissance, non. À ma connaissance, loba bapesante mosusu euta libanda ou bien baréalité mosusu ya kati ya pale onga na yebi te, mais ndenge tozala ne d'abord ye azalaka moral ezalaka bien kaka nde mpe tokobanda okutana nazomonaka moto asekaka tuna ye osolisa ye nafungwami. Donc oui, petit frère na atindeli ye baforme ebele. Oh là là. Bon nombre d'émissions, donc là, vous tout rappeler, on a tout relancé, tout ça la deuxième phase. Donc, mais depuis tout ça, il boké. Ma réaction à public est en bazo benga bengae, bazo sympathiser pena, bana sympathiser pena eto, babanda ko réconforter. Bazo benga na ba chaîne. Il y a raison à YouTube et tout, alors qu'il est très sollicité. En tout cas, il était très sollicité. Ouais, mais il y a la cadence pour éviter l'éjecter, quoi. Vous êtes là, Tigui Banaboni. Vraiment, je suis ok. Donc, oui, c'est un père de famille nombreuse qui l'a accueilli. En tout cas, maître Adonis, n'a pas mingi commis sur place, comme ça, au Robin a biso informé biso. Les camarades ils arrivent nini exactement. Place à bidé mikeza wapi pas na ye to et pas ya batu to neni. Non et pas na bango. Et pas place à faire la pena. Ouais. Parce que et pas na bango les a non loin na place auto salaka émission. Ouais. OK. Ouais, voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci Maître Adonis. Tu reviens à tout moment. Je vous en prie. La Robin va sur la commission sur place pour la détail. Merci beaucoup. Ngai na botami na Kisangani. Nakoli na Kinshasa, na Kinshasa, nakoli na zone ya Kinshasa. Siko témoignage na ye. Yende oyo azoloba. Oh, ça fait 1 mois ndenge mbuta de kasa lobby banda asala na ye émission, ça fait 1 mois. Donc, bota la émission oyo a lobby ndenge nini a kota na quartier latin ndenge nini na yebana ki na kofi 1 mois kaka yango. Donc, émission ne peut liboso na tala kaka yango na moni. Voilà, tout tapoter, tout aimer, tout yoka émission na ye ndenge aloba pona kofi olombi de yango nezo mona molole leki donc azali peza pire fan ya kofi. Donc ti alongwa na ye aloba mabe ya kofi te a garda toujours relation na ye na kofi. Tozo mona batata ebele bazwa na buzoba likolo ya kolanda ka malanda ngombi pupu akende kofinga mutu akende critiquer mais tata o ti alongwa na ye ti akenda na vie na ye. Donc akendaka na bolamu ya kofi talaka bayana ba kofi azonga akima pe kofi na poto te. Ba musu ba leader musu to mona ba na poto ana mikidi ba kimipe mais tata o tia banoya abandaki ne kozonga. Voilà. Toujours landa témoignage na ya en tout cas bo tapoter na tiela bino témoignage na olobate comme ça oyo azana moi besoin likamwa ko lobato azana moi témoignage moko akoko matape
osali so demande omati soki eza te tosisi témoignage na okata mpo na okota so na émission mosusu. Merci beaucoup. So mpe moto aza oyo azaki akotinda demande peut-être toza na mwa lisolo to mwa commentaire mwa témoignage ka ndenge ezalaka okoki kotinda demande awa omati olobi après tokati na biso. Voilà. Toyoka papa Tole ndenge azoloba. alongo na zona Kinshasa na Luvungi nakomi na Lingwala na Isange na 181 tiki na ngala otanga na école Kabalo na Saint-Pierre tozotanga tiki école moko kutu na Tuturoba leka kofi na Tuturoba. OK ya Robert Robert ko Tuturoba wapi tinanga na petit na bango nchuka mwana nchuka la bango Thierry le populaire atanga Canada wapi tinanga donc ni ba tiki moko école moko donc na école moko na tongo na wote pa na biso na ena tete pa na bango ba na tete. OK na Lingwala na kozwa bango tiki tozongi komonanga Tolin Bolingoli ofeka na Likoti. OK bandela ono Tolin Bolingoli ofeka na Likoti. OK donc prénom Tolin Tolin ah bon na ça va bamba ngako ba yango eza kutu Anatole ado Anatole bakati Tolin balongoli ana wana etikali ka Tolin so na kata Tolin ba paraka to yomo kokola kaka suba kosilisa ngo mbate bazwika nambo ya suka. OK après ça tant on avait pas tovandi ba chinois bautaki Chine na pauvre Rajakura ba japonais gutu bango netango bayaki na bandal baye kopesa ngasi ko kombo ya Shitokai. OK eza ba chinois ya ba tuté no ba japonais ba japonais gutu. OK tant siko tovandi na kini tro comme ebele apaka te donc il est belé quoi. OK mais ce que tu zonga là tant ozotanga école mona ba ya Robert Tuturoba na ba Thierry le populaire oui ba na vera beauté bon ba on est na dit biso ne sen wana bazara lupinza bango to ba mike ba kwede Robert akwala tala ba kwede ba Thierry ba tala ba kwede ba 6 ans ba 7 ans ba 8 ans. OK utozofana na papa Gwepa maman Ami pauvre papa Gwepa pauvre maman Ami pauvre Didi ya Joniko na ye moko ganga film Antoine Rambo songa mbili. OK akada akada obike iloko na segite mele iloko moko esalinga mwa nini ya mama na bango ntango azolela songa mbeli dona mama mpe ayebi songa mbeli grifa songa mbeli ya pompao mama na bango ntango azolela ye donc ye nde azoloba songa mbeli donc abeta yango nyonso songa mbeli donc etikala ti fai mobimba ekota likama songa mbeli awe nari film abali fa baro nde bakola barifili siko bazotanga na petit frère na bachatu bolingoli ba Janette Lomboto banini ndenge alaki osiko taona okende tiki ekomaki problème moko boye vieux oti akinaka ne mikila yaka na ye asala bakarele solo na ye asalaka bandembo ne akalakala banjoli bandi makalakala wana baso banini mais etikalaki aire moko boye via komotikala ye moko na isolé na palais zonga na otibwe mpona ya kozwa Tuturoba tokende tiki na Thierry na Saint-Pierre mama amiaki ezandu etika babeyamaka abune mungu esila sikoyo bapeti wana rifile bakokende na bango ekole donc eramba azotika kaka na mwana mosala na Marianne Makoso mama na Aristote siko aza na petit te oyo akotiela ye poa na mwa bata moko bureau awa na uniforme na nga boye oyo nde okende tiki ode tiki te oui bien sûr oui ode tiki te yo okende abenga okende tiki kamso na kini tiki na se pas vie mais na pale bayebika na tiki Tuturoba tamso na okende bango na komi na nzela na beti bango tournevis la zongaka pas vie. OK nga na vie ke kovanda ya tro akosalindanda na ye akobeta nazomona bakester bazoya bavie bokulu bazoya bamisu bazozwa baforme pa na ye
Ah bon? Redi pe azoya grand courageux azala toujours pembeni na vie au capter toujours idéologie oramba ya obimati ya ovana na pale sorti mituli na avandi soir boye abisi dernier na ba za bana bana ke mikili quand na ba âge nini o bena banda ke no après même mikila ke o ta ba oti lemba vers ki direct na lingwala te à partir de lemba ke na mikili bato ba ki na lingwala ya ba pauvre didi ba Johnny ko ba Rita ba film maline ba ngone bazoya pale aba debout na vie na deboli fataki ba wana pale avie motayo baza pe na pona bango kuna mbinza voilà alors ozomona ba ministère bazoya pavé yozozala wana collaboration penda na ye na baze beaucoup na bakester et baloleka ndenge nini mpo ozalaki en tout cas mpona vie mais bango mingimingi bawanda na palais bazoya palais mpenza na esangi wana tomona mpenza vie beaucoup la ye na bareno basera bareno ya kwasa-kwasa ya leve ya kwasa-kwasa baoya na palais tomona kester baoya bazoya mpenza mpona makambo forme nanu mpona forme nanu po ndenge babengaka veke no te batumbulaki kaka alakisa bango mpona makambo kolata alakisa bango bana makolo ti likolo kester kandi aboyalika mokoto oyo ayebisaki kaka kofi nakozwa nanga likolo mais kote mokoto bawestone yali yo oza témoin makambo wana présent témoin te présent tene tokende kobaka bilamba kutu na lavage na 5 à 5 kota ville kuna na nko po adepesaki babeta conseil na palladium so babeti conseil na palladium vie apesaki elare na ye soki ndule esili ozongiselanga forme kesera blenda forme vie patininga sitokaa mwa mutu wana kester so bazwi bilamba pa vie kofi wana azouta mikili ablende beko masolo pa bayaya boyoka masolo bolanda bien awa bolanda mbala wana ogende kuna forme nanga napesaki elare nanga azongisanga forme nanga asalinga lettre so naye pa kingi boye epa kesela badali boye tikosali wana o ndenge nanga akutana vie atininge pa na ye tala komba boye vie ayebisinga kesa ayebisinga ekezwalara transfer lobo omoni ngai te napesa nazolanda namoni ete namoni ete wasiko tozorepeta mpi na bobongo totaka boye elaki nano liboso ya boye bayebi masolo ya boye vima ekokufa nika ya boye bato ya boye fo bazalaka tomona kuna mindele amo bozoli oluka mona bato na mwa badengo kawa ya ntongo mona tata moko kuna azalaka na kwe wana bayebi kete bakoyoka histoire pa papa wana sikoyo bato ya boye bahistorie fo bazalaka na mboka akufi kaka abeli amibomi tala vie ya motu mpenza sisika vi boye vi nanga omibomi quelque soit passé tala bamasolo ozobeta awa babiloka boye nde bato balukaka omona mpe ya journaliste moko akeluka vie nde moko boye ayebaki kuna amemeli mwa likasu amemeli mwa nguba akelo yeba kaka nini eleka na série boye sikoyo bato bayeba bahistoire bamiziki bango oyo badiengo kao bango mpenza donc bato ya ntongo akufi na ye vi kaka boye tala vi eza facile te bandeko na ngai tomibomaka te ata pasi ata kutu nini na vie makasi tro vie aza na karte watu ovande pa mamami na ndinza awa ovanda pa mamami vie aza na karte sikoyo eloko epesaki rambo colère tro ntango kester azwi bmv pompe éjection oyo ya rouge yango dezozwa biso ekendokutaka biso na rete mona papa gwepa mwana alobi te mwana mombali wana motuka kitoko abo vie na motema na bakata motu oyo ezara veshitoka ezara pardon mais yo ntango olobaki no papa gwepa arobata mpe pompe éjection ekaka oloba mpe mwana mombali wana motuka kitoko mais vera moto oyebi eza na bamba bakar te ya kester ayakini abo kolo gu ya kar yango gu wana yango epesaki sikoyo rambo atese ya rien ngakanga filme yango kester abwaka te kofi rambo ganga filme ngo albomo basala bango ntango sikoyo rambo abimisi siko kofi rambo ganga filme
siko rambo siko tango amoni tosali makambo na bubongo po tozo répéter na bubongo professeur wana toleka o rambo apesaki forme ye siko forme azolinga ozongisa te vendeka azotindanga toyoti sino répétition na bubongo tokozonga kingi na kote éjection na ye wana siko kofi sikoyo auti mikila ye azwi 190 ok azwi 190 abia piti na kasa po tokendaki nga neti na matadi nga na vie ok ti matadi ti toye po nga na kofanda na palin ngaza mwana palin nga mwana mama mi mwana papa gwepa nga leka joni koleka ya didi leki na ye mpe liswa rambo oyoki ya donc leki mpenza ya kofi alobi avanda na palin donc ti kofi azokende kodedwane mutuka na ya liboso 190 bakenda na ye na matadi bozoyoka bolanda lisolo donc mwana palin donc latino matange boze beza ibembe ya latino bokunda po bodioka sisa bidimbu yango azoloba botapote na solo yango azobeta penza mususu ta musuku tu via bosa ne lisolo mais yesu ko azo rappeler vie bolanda botapote pardon to sisa lisolo makambo eza soka za bakana inebo inspiration ni ko mutu la vie azala défaut azala na qualité ça on était yit la vie papa était tout beta tout bandi tout souvent na ba point attends mene ya asomaki nini pompe en tout cas bato asomaka pompe ki Jackson et mo ba memi bango bake bazo zela ye vepe tala akepe mikili vepe ayeli susa isiko na 190 ala makambu mo va be passer comme Rambo donc Rambo donc isa kombo ya tongo ya Koffi Olomide tika tala nanga ta ba masolo akala to ye ba histoire mbadi toi banini ermonga bipiti na jimana de l'autre na plagaka mais pour ba mona ka arrêter les mi ba to so ba mona ka Koffi Olomide ba tour bon to ba yala ko na to potito bo pesa ga gu quand to ti repe na bubongo kuna to zonga na seka ya kuna pression ko ngoni ya wileri te ya likolo kuna ko ta ya Blalima Flabo avec du Flabo ya biseka mo ya la wana ça biso de kaka ngane misune ezota la gauche droite apokalipse wa moni BMW ya kinga ya yimango yimango na binisu de tester apokalipse bona seka ya apokalipse wa moni na kata ba edaka ete mais toujours papa o azara reconnaissant c'est pas du so senga aide to kena na place yonde o komike ya senga ka aide ba edaka ete to boy to kena na place wala oyoke siko tala siko mutongo senga aide pose ça fait 1 mois ça fait ka 1 mois bana sala émission o ye moko azara reconnaissant pas mon pao o biso po ani bon ce qui yo le ba senga aide des athées ti a Laurent pas mon pao peut-être pas mon pao pas vous appelle ba souvenir pe mususu oyo et les gars pas parti na ye mais ya azaka toujours reconnaissant tamuso pas la vie pe maka mususu ya mabepe oyebite pour bien mon araso muta senga aide ezaka obligé ka fo muta pesa so ga muta senga aide il faut tala pe aide ngo zo senga na moment nini pona mokila ngo soto loba aide ngo zo tabiso ne bat basenga ka senga ka biso ne ma civil ko ba massa nyoso so na lobi ke na pesa na ba camarade bat nyoso basenga nga senga na otika pe ne loko te na yeba ko sala pe avenir na ngate so na landika batu nyoso basenga nga pota na tala mo mukio nga na zwaka tamsu na zwaka na tamsu ne tinalo bakani tipaza na zwaka tamsu 500 siko 500 onga na zwaka batu bazo senga nga mbongo peut-être baza soki à peu près combien siko yebisa nga na so na pesi batu wana soki 10 personnes bazo senga nga na otika na combien et loko nous basala ngo programme et puis siko pe azwaki yo oyeba abilité tata wabano cascade vina ye azo cascade vina ya tambla pe na vina ya bien abilité que peut-être à côté hôpital peut-être que o qui c'est sila qui o boy papa o à côté hôpitalité ba sengi nini aide ngo yani programme ba pese ka aide ta musu pe baza bon déjà ba ko peso aide au mona pe o ke sala makambi mela o ye baté nous to peso détruire ka ko ye baté ozoma foi ba moment nini po ba Koffi ande bazana bato belé batina bazana ba demande na bango po musuku to mona goto donc ye moko azomona na ba demande na mbongo oyo azwaka bato ya demande bazo leke belé
yango mona ke basalaka makambo na bango selon programme po tambola pe bien po sala pe musala bien na mokilio po soko ozana kaka pupu donner ozana air ya kotonga te ozana air pe kosala économie te pour nini po mbongo nyonso ozwaka ezobima susu kaka bongo non bato batambolaka na programme tolaa na témoignage na ye awa azobeta lisolo ndenge Kester azwaka bilamba soki nde tolanda nano place oyo nakasi bozoyoka yango bien bakenda kota poids lourd soki kote nzela moko bazokende bolanda lisolo azobeta azala nazongisa wana moke bato yango bukarte wana zoya biso de kaka pa zoyane miso ne ezotala gauche droite apoka liso bamoni BMW ya kinga bya yimango yimango na binisu biro tester apoka na liso bona seka ya ba vitre apoka liso bamoni na kati amo ape abima na rocket na ye abaka yango na nzela abaka yango na nzela chikososa na yo pesa wa chikososa yango bato yango bukarte ayuma solesa tulitu na nzela babolo bozofonde te nga bofonda waluka muni nga baréalité mpo nga na vana bialali awa nga alali wasokofikisa lobadi aoloba nini kolobora zubornet alembi kaka rambo kutabwe kutute batelema chikosebuta makasi ti yoshituka yoboaki buta makasi yakunoka pita vite King Kong na barge nini na barge usape sport King Kong asaka sport te asalaka nyonso sikoyo bana jouer on lipe pe na vie il petit ka pe buta makasi pe King Kong King Kong ok sikoyo évolution ziko évoluer na biso bon bapériode ya saro nazala vya umelara oteodire umela après ça nonatile tozwa Porsche ntango tokomi na bandala ok wana ntango nangi na bili depa mamami oza na sanonwani interview atese kala kosalaka accident non wana te wana civilisé oyo nga nasala yango accident ok kala esala accident nga nde nasala accident yango ok civilisé ntango tolongo na civilisé baseli wana ntango ye asotaka na nani donc ye asalaka accident na motuka ya kofi ah bon toka bayoka masolo vie wa kofi batiki biso donc aza mpe api peti ya kofi na mbinga kuna sikoyo ayoperingi na wana bandani na Lubumbashi wana ndako etage wana mais avant wana ntango ozala na bandani na palais ya ofutela oyo basalaka bahistoria na badeba bayo mpo ozala na vie nalaki edward ozala mpe na vie bigidola shenga epa motu nanga na mikili kutu komona ekini wana shenga deba bauti barumbu kuna bayosala historia babeti baconcert kuna bradima inibila soki bradima abimisi bambongo via blenga balar na bakase naza wana ye azofaze na chambre nga azofaze na salon biso de kaka toujours près de la poule alambaka na masi bapale mpo via dalenga o mama miyabisinga ata mwasi nini alambi biloko na ndako yebisa yana mpona alia te c'est vrai amena webisa Namazi, nazu formation kolama yo namazi pa mamami na la mwa chaque 4h30 la pelisi moto na kati mboto na kati magabu dega yazaka na bikolo azo komandeka tole chango mungwa cha mafuta okati matungulu wa papa gwepa papa cha azala chambre alubati ona papa pa gwepa tela ngakoma wana kendete Damo lelo na kolamba koba na ngai. Fasha la vela baibo. Koba. Emo mbali. Ko ba 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 si ye mon papa ngaye. Wa pela nga. Wa pela nga. Na mama mi. Dora sepeli go. Ko mama mi kabarada merda nga bazote na bango mbale na pavio 5. OK. Na rambo bo. Bupeti na nga na tona ko mo ki machiki wana. Na vie.
ikolobela à 100%. Moi maman que les gars qui dans la quartier c'est qui super balon. OK. Et au mari non. Et au mana au financier voilà. Les gars qui na tout baloba maman mi alongwe ayena pale oyo na barita ba film maline ba tout roba ba chéri ya watu sukuli pale ya mbinga wana papa via tikali moko na parcelle na bango wana. Voilà. Abinga na bolanda amate et fois ça là qui gagne la film là. Bon, à tout va puisque na Marianne Makoso na Peter Aristote. Ouais. Moi il to mo bona zawala moi petit net. Et so me petit net Peter Veba. Non la combat petit net. Et so na ma propre. Et puis on joue avec le bagage. Voilà ba le bagage cadre négativité pour quitter. Voilà Peter Veba. Moi bitina bebe salaboy repasser lenga salaboy topebi siko eseki siko bato yo ba ko payer ringi wana seki fo bakota siko commissionnaire wa zola ki ve palin avant to lo ngwana wana banda to ki palin na Kistewa quand Kistewa et pas Santos Mutubila on a passé la rue Santos. Il y a grand sœur à Santos Mutubila. OK. Mutazola ki so kopo wana ya po ya pim sesi wa lenza mabati la. Ah kolu to pim c'est pas pe. Sale sobam yenda zola ki so pale wana. Tolongwa na ngai Rambo Marianne Makoso na Roki. Petit Roki te na Aristote. Yiti et pas Santos Mutubila wana. Au verbo me appelle à la guitare. Mais à la guitare cascade via moi la mobile cascade papa topeni tu vois que na maman attend moi 4 jours moi 3 jours hein ba circuit na qui cherche na pour y mo la qui cherche trouve pas via boye na momine Marianne boye pesi moi eloko moko boye momi siwazo mwana bango baza na likoto Sogora mazota ya okipe likoto wana te alinga kaka garder momina ba continuer schéma ya bokembe te ko mala sentiment momi pa koka kite Tolilo. Oh ah oui tika we Tolilo na différent. Oh ah oui voilà mingi to lettre je pas faire ngo bakasavu na victoire bakasavu na coin pas ba awilo ngoma ba série côté avant qu'on t'a salué après wana ba patisa ngoma ba nani tuzo wala tuzo soki na nana tuzo ki pale ba Mariana Saki constatation via beta fait ba tour na ba côté moko boye azonga bi petit na nga awa isimba te li to fazer boye on va fazer na salon ya fazer la tunnel to za national ka status Mutubila azola pe na pale na abi concentration boye te pour la so pale aluki so pale so ko esi la gano sala histoire la bandal ka bandal na la ke doa komi kuna eta so mama mi amoni de chambre salon ko zo ba Louis 14 ko yaji na pale na minza kuna ba congélateur ba nini réchaud na butu to zo ba wana za réchaud moko boye mama mi banda abota Joniko asela la Joniko potopoto réchaud il a faux esprit kagara ante oh elle sera monsieur on comprend OK réchaud ana mama mi alo abisinga tolo mo réchaud na ko sa yo mutu alambela ba actualité lo ba so bi kolamba lo nyo so ba lamba kuna tulia kana Antoine so bi lo kama mo salambi Antoine aliate OK ah bon mama mi penza ba no batela mwana na ye Abo vipa lela kama desu ya pembe na Makoso action adode ay ba wala zebu yebo fanatique na wa siko kokobar ne moko ba la gona otigile kama kibakuli moko mukebwe ndoyi ya koko na ye kombo na Antoine ndoyi na ye mwasi na ye OK ya ndoyi Antoine ya koko azana mwa kibakuli te mwa nzugu moko bo ya linza za mukebwe ya kana ponja limondo ah bon adama ngoka yemo okola maloso kwa mbondo na yana yemo so vipe abano na no zoka penya melodie zo pingana mundo aya solo
Pourquoi madame c'est bon te dit pas la ça mélodie au champ ça la temps on va dire ba bébé mélodie na monoko tant on va dire là azo beta du sola vena ici là pas là ba ça tous donc à côté na kata histoire à vie donc azo beta pensa histoire na esengo so seka donc on dirait ka zonga série ngo pesinga na esengo histoire ko yoka ba beta ba histoire ba vie fallait pas pensa okufa mutakuma ne ko sala ba émission na ye abandi kutukala kala te bazo tina bilamba sala ba émission na bilamba ba sapta na ka fo la ta bien bazo tindela ye en tout cas basi mususu penza on la Edouard aussi ba biloko to vandi to mina vie ana ba ziki saki kaka ayikuta siko na mina de babaye lele na moto abia tangi masolo te mo ate sa acteur a film na coopérer na eva bon a coopérer mais yaza na idéologie na ye ayi côté na idéologie de baba mais pardon bakatso te limbisa o beaucoup soit terre et kamate avant vivre ça la histoire na de baba abana dia obeta le ba concert to abeta concert ta obisa ka banzem avant beta na de baba beta ba concert mo tanga za lingwala ba seria ba bubu. Ok. Habite baso ndanye moni. Baso. Ah ouais. Baso chéri mon amour te pas bien. What la voix avait. Oyangande bolingo etande linga. Ateo ba bien. Voilà. Nga pe ça bon batan. Ba peto na to ba suzuki bana na ça vantar te oyebi na barge na yo vitanga ye. On a tout comme ça. Ka vani na mutu wa yebi ko yemba. Da yebi vie. O vie pe ga sali boye. A composer nous papier yo au pesa mo mutu so na la muki na tongo pesa na papier na nga bon nga zo compagnie na banjete na diro mo biso de ga ye na accompagnement. OK viens na nga ouais c'est mon vieux ata bakana ya rien voilà ça fait partie de la vie ata bakana ya rien avina ya problème vieux na nga v Nzambe ikate sondene voilà la famille. Voilà la famille en tout cas les papa na biso tole atiki biso asali biza fo penza loko moko ya pasi po bazwa ki téléphone na ye bambongo ne babilamba mwasi wana soki pa zaki mwasi akulu na famille kuto etika ye donc donc histoire no stu yedeki mama zo monango abeka basalaki baswanaki makasi ndona mwasi wana baswanaki mama kutaki apekisa babi mama na beti lisolo bandeko nyonso oboye na retard botalité en tout cas na ocha na YouTube ba oba yebinga na YouTube bakolanda kuna oso kota na YouTube na ocha kuna donc eza histoire moko pasi tole batino so bayebiye ye moka lobi asotaka na nzete mwana libosa zocha ete wana da clip mobo asotaka na nzeta koi na seye wana a clip mobo ya série ba nani wana ngabeta ngabeta bon na comprenaki voilà nta si penza bino mobo yoki nga beti solo ba obo na retard ba na wana YouTube so biteka moda TV news na kota ti ba 12h goza déjà wana merci beaucoup atiki bino pona kota suna émission mususu tokutani bye.